Ma mission TV, le miroir du monde. Bana Poto, Bana Afrique, Bana Canada, Bana États-Unis d'Amérique, boza partout dans le monde, bozolanda ma mission TV en direct de Kinshasa à Wabino Ndeko, Babili Ngolo pour le compte il y a une émission dans ma mission TV. Tout ça la demande nabino nenge bosengara tant tout ça la émission tout sepelara nabino pour ça la commentaire ba suggestion nabino ils allent toujours les bienvenus. Alors na ba demande nabino bosala gibiso bosenga gibiso to benga nabino garçon oyo boga oyo on a benga les cinéastes les plus beaux et la République démocratique du Congo ya ça la théâtre mais à ça la cinéma sur demande nabino tout ça qui est fort Fortis image homo Fortis homo bilili homo technologie toye en tant que journaliste d'investigation to lukeli binoé en tout cas de fouiller à Kimara à Batamara mais to fouiller tu te okuta nae to yambie comme on a Blanchard Luzi tout nasi boza déjà l'habitude bo mon araye place à tourner mais le to solo nae yé mon rêve sabino origine nae parcours nae na place zo kenina ba ambition nae na pesa nous bonjour mon frère Blanchard Luzi tout. Ouais, bonjour mon frère Babili Ngolo. Le plaisir est pour nous, nous sommes ma mission télévision. Blanchard Luzitou, avant de côté dans le vif du sujet, ma soeur Nabiso, il y a un parcours Nabiso. Au salaire théâtre, wapi, batubamon en wapi, au uta wapi pour salaire nini. Il y a un bref parcours nayo, place au salaire, batubaye. Ouais, merci beaucoup pour la parole, Babili Ngolo. C'est un grand bien collègue mission nayo. Looking at trop main, tire aux yeux et donc fort quoi. Merci vraiment, merci. Blanchard Luzitou, artiste cinéaste. Blanchard Luzitou a banda théâtre naie na le kapa mama top maman ta format ngai écran géant na PC Mbote Sekazali na dada international maman ta simara ngai mo naie après cela maman a voyagé naie suko ko intégré na troupe théâtrale ya Nana Amelia Rayobot na PC maman chérie na bika la émission a Oyoka na PC maman chérie Mbote Nana Amelia. Après c'est là na yoko kota suko na kati ya masolo likolo na world quoi na koti suko na troupe évangéliste dans soda morobo ayaki ko bouger ba donner tout donc Blanchard Luzitou na minute na za troupe évangéliste des gars oui biso na minute oza na troupe évangéliste des gars ndeo mo tsoloba mais biso to ba journaliste to chama songi na masolo te biso to linga to yoka information to loki mukolo information pour tout naie mo rêve perception na munoko na ile to lobaka les propos tenus n'engage que leurs auteurs. Blanchard Luzitou est-ce que le logo est assuré batu ozara na kati ya groupe évangéliste to ozui nzela na yo mais ozo batama toujours na combo vie na combo ya groupe évangéliste pour de bibino ozo logo batama na simave pour ça la matam soso tracer déjà nzela na yo ozana nzela na ozo tracer ou bien ozana nga na kati ya groupe évangéliste. Bon merci la question no eza bien makasi na CP non vraiment Babili Ngolo Blanchard Luzitou aza acteur na troupe évangéliste. Blanchard azo batamate. Blanchard a soda et évangéliste. A soda et dévos musoba. Président nanga na PC Mbote na Paris Sekazali. Blanchard aza na kati ya troupe évangéliste. Na ke gauche te na ke droite te na kati ya troupe évangéliste. Donc nazo ke merger na kati ya groupe évangéliste. Yomo yebi otalaka. Donc naza na kati ya troupe évangéliste. Oza na kati ya troupe évangéliste mais tu dis que mon agnon ce sera colis. Ambition na toujours atika ndaka baboti asa pe oyaye nzela pour que lobby pe abimisa pe bana oyaye nenge za la mokule continuer na bongo le loba ambition na ezanini to za la na kata groupe évangéliste ozala rawana to ozana ba projet na yo pe un jour yo posa la pe nzela na yo ne to oza cinéaste ozala pe nzela na to mona pe pourquoi pas obimisa ba plateforme obimisa ba belo rebelle pour que on continue bon nombre de chemins na yo yo mo en tant que moi mobile pour coliper déjà. Ouais merci beaucoup oui na coli na suma mukete j'ai poussé na m'embêter belé peu quoi mais Babili Ngolo ko ça la troupe na kata kin et a facilité ta muké tout na beb ça yo omoni comme ma charge ya troupe yo mo leader au côté à côté et ça passe mon cher ngai na moment oyo botika ngana no pardon nazana na kata troupe évangéliste botika ngai pe na sala ebele ba o basala ngape na sala ko leka bango quoi na moment oyo nga zana na kati ya troupe évangéliste et pas ya papa nga Devos Musoba dans la zone wana dans botika nga na vana pembe na papa Godé pembe na pasteur pembe na pai na vana pembe dans na zana no quoi botika na Blanchard avanda na après c'était quoi mais na après Blanchard Luzitou mon mobile grand garçon beau garçon mais et comme Moussanga nous aux zananu donc c'est-à-dire aux zananu continuons à remettre dans ma belle et pourtant
tout le monde a ba master na yo ba collègue na yo et belé lelo yo moko yebi inutile otanga ba kombo mais to otanga si il faut ba master na yo belé tout le monde a besoin ba courage lelo ba keli bosso ba sali ba groupe na bango tant bien que et donc net mais ressentir que sur le plan matériel sur le plan il y a vie boye au moins que moi makambo changer comme pe leader na coin na ye o lega ya kaka ba betaka fimbu o yaki avant te pona nini ba suspension ba master na ba évoluer mais comment ozolo ba que eza facilité eza difficile or ba master oyo yo ba misukutu oyo ba ye kuto na kata métier oyo ba ça déjà ba nzela na bango to mona bango ba leader ba ye ba ina monde mais yo neni ozolo ba que eza difficile c'est que oza incapable yo mo se sentir oza incapable. Oh, Babili Ngolo. Nasa incapable. Nanini. Nanenge nini nanu. Tala, Babi. Blanchard a soda. Barotia pe papa na frappé na beti pe et kangi kine kangi poto. Vous comprenez? Mais Blanchard louzi tout. Elle combattant. Baya yana tout lobi wana ya tana bango koka ki ba bima ba kende. Ba sala mangana bango belende ba sala wana. Et ma bete mais ils attendent. Blanchard azanam. So betan nga pe koki na okene kitoko na vina nga ali mavuka dio na kati ya Canada na Montréal esa nga petit nga Blanchard Luzito en couleur que vous appréciez tes mes arande près bon botika na va non pas permet na papa nga devos na vanda pour depuis na éviter ça au saranati dosi nga na vanda nanu Marambozo Luga ne ba lobara aussi sango yo moko en tout cas nono love ba diams maman na nous frère na kata Paris il peut essayer surtout tout non tout na oyo les lots monde ba ndeko no ebele soko ke na kata Paris na Canada na États-Unis ba na ba Londres na ba Suède en tout cas ba master no ebele ba sala ba théâtre na kin awa ba yebana à travers l'euro to benga nzonzing au monde ba master belé ba yebana ba sala ba nzonzing ba producteur ba ta poto ba zoya mona ba luki ba acteur au pena ba sala ba combo ba teka déjà ba face mona nzonzing et qui na poto tekami lobi po mona fungoli pe banzela ma solo ndenge zalaka mais Blanchard Luzitu tellement au ligne de vos musoba mingi au ligne groupe évangéliste mingi au ligne melara mabele banzonzing wana ba kopo wana et la rayo boa karango to et la rayo te po aux annos sans impact ba blog wana la rayo te ba kama banzonzing au monde na raté pour ni na banzonzing. Bon, merci Babili Ngolo. Question vraiment, ils a très capital, donc trop même quoi. Blanchard Luzitu, poto yebi, nga poto talaranga, qui ni peut talaranga. Vous comprenez? Poto yebi, ba journaliste, pardon, ba producteur wana o lobby wana ke, ba ya ozora ba acteur ba jouer, ba c'est ba succès tout ça no tout ba wana. Tala, ba vie wana ba faux ba vieille, ba producteur wana ngana ba ngo ba mité ma be. Nande ni po muta sali muninga ba pese mbongo ndongo za boy ba benga Blanchard Luzitu yara zomo MP sala mo tableau mongo osimo 1000 obenge muta ma beneni yuta sala hotala malibanda obenge muta ma beneni ngala lingara musala ya ofelete musala ofele za lati nzonzing balela ngoti mais oui aux on a raison balela ngo mais bala bambonga mikie wana lingara ngote pesa nga valeur na musala nga nazo uta musika na monga fula ozo benga na bofan alingola na rejuo pesa nga bambonga mikie bambonga bamba non ke na ngwa bango bazan ba pire ba petit na bango o ba joueur na bango ana poto déjà bengue bon petit na zo ki takine mukolo boye il faut jouer bazan ba pire ba petit na bango déjà poto lemba bango kin pe elembi bango ba tali pièce oyo kaka batuana pesa mi balé kaka batuana mais non parla ngolo banini parla la ngaba ke no bango bazan ba pire ba petit na bango o ba benga pesa wa mbongo ebele wana biso tellement tu dis que non, ce que bengingai, moi, tout est rosala, coup est rosala belé, te, ah, nana pire petit nana yara, date tout ça déjà. Mais non, faut que promouvoir ba jeune artiste musus au bazo bima, au bazan na groupe belé na kin awa, ba joura makasi, au pe pote na possède découvrir bangolo ba Blanchard Luzitu, blague ite na ebisuyo. Alors Blanchard Luzitu, autant la caméra ya Homo Fortis, Homo Bilili. Et leur message nini au ko s'adresser à producteur pour la plupart les producteurs au basala il faut se le dire ba na poto moi mon poto mo boye mon bengi intel basangani basali mo pièce mo boye kei ba produit ba bimisi artiste peut ado gagner na ndenge to binenge zalaka so na biso Blanchard Luzitu au s'adresser à producteur wana au basala na poto ba tala yo à travers ma mission télévision nini royo que ça bango en un mot nini ro senga bango. Bon, merci beaucoup. Le on a lancé un bango, ils ont non, baï barake, l'artiste basé belé na kin, au basal la théâtre, au plus basal la pose appel le lopé pote tal rapé bango,
monde mobimeta la bango le roi El Chanto femme de promesse na Canada na Montréal maman na ngana pesi mbote sekazali ça après ça moi amona rappel moi Anne Blanchard mais oui amona nga dena na YouTube déjà la film na sur bête évangéliste vous comprenez mais ba producteur bino pe botel rappel ba artiste mususu oyo ba groupe belé na kin awa so on attend ki ta kin te bozana batu benga batala ba TV ba groupe ba jeune belé ba sa musa kitoko ba sa musa bien oh mais na so pas au petit tableau pe na boya beti pas frapper pe boye pe Alain Pote dans Londres c'est peli. Merci beaucoup. Nassir, message est lancé. Message Eyo Kanine Tolobara, producteur Blanchard Lozito Yeyo. Moi, Nabino, tonton un beau gars, garçon un beau gars, lumière, Gane Bino Mobozo Mona. Alors, Blanchard Lozito Yeyo, on a un groupe évangéliste. Vous avez Moroté, vous avez bande de belé, vous avez bande de belé, Bassines et belé, Banaba, c'est tout comme Bami Bali. Banani vraiment, le lot Moromona qui est opena, à la poids. Le lot qui est opena, Sali Benzela, tout au téléminganae, à pour faire face. Nani pena oyo mona na kata groupe évangéliste lelo ndaba o bazanano avant que na ba o bakenda oyo mona na groupe évangéliste ça pena moi poids ba komboni yo otanga. Bon merci vraiment merci Babilingolo ba artiste na troupe évangéliste basé belé oyo lelo pena so ba cheliba ya pe bo pa beti pe esimbi Pati Melanga na pesi mbote sekazali Nathalie Ndumbi hein na pesi mbote sekazali ye pe so cheliba ya c'est bon kitoko on se comprend lelo so bango ba cheba libaya boye ko simba pe to beti pe to kei Izali, Blanchard le Bazali, on a Kangi, neuf et tout évangéliste. Ils ont gaï. Non, on a bien monté na kin. Babi oyebi mam na loba. Oui, tala. Tous les gars na SCP lisa. Ah, chaîne na YouTube, bata na SCP lisa. Ba côté na SCP, c'est bata ba film nuance à tout évangéliste. Babalin ba yibi ngai bo mwana. Si je savais, garçon oyo Blanchard Luzito, o beta ba dada ba tableau. O SCP ça battre le loyo, poto za KO. Londres, Paris, États-Unis, Canada. Vous comprenez? Bayebi. Merci beaucoup Bayebi. Tolobate, Tolobare Mangambo, Mtazolo Banata émission où ba propos naé, ils ont engagé Raye Moro. En tout cas, on a pesi bana Potognon son beauté, bana Paris, on a pesi bana Londres, on a pesi bana Finlande. Gelo tout monde est Finlande, made in India. Hein, Francine Chizungu, moi c'est qui toko, narate Endoana. Alors le lot Blanchard Luzito, on a ba masse belé, au travail on a un groupe évangéliste Babima. Betel sinon li solo ya Christian Shoga wala masa na yo mais babi on a chao pandi li kolo na groupe évangéliste na niveau mo saranate donc c'est-à-dire so monier Blanchard Luzito ko molenga o mona o président na répété na bela pour Christian Shoga za wana Blanchard Luzito Christian Shoga représentant nani o beke Christian Shoga da poids lourd toi la poids lourd na kata groupe évangéliste Christian Blanchard Luzito. Ouais, merci beaucoup mon ami Babilingolo olobino bien mais sika moko boye moi bien te quoi n'a rectifié c'est quand quoi j'ai un mouton tout temps combo on a Christian Shoga là moi ça non pour longtemps combo il a pas cité Blanchard Luzito tant combo Christian Shoga là on pas cité dans les sous-moutés te voilà on a la joie na été hein on a la coûté na tout évangéliste te ngai tant na côté évangéliste déjà bon ba kenda ki déjà longwa ki déjà kenda ka sa makambo na ye na joie na été mais la vitesse à gérer le lot oyo nenge mambe kende le pena na tout évangéliste en tout cas on a effacé les tableaux Blanchard Luzito a effacé les tableaux na émission vérité donc ba yo effacer Christian Shoga bungisa imaginer na groupe évangéliste te nga atteint comme tout te nga na binde Blanchard Luzito azali effacer les tableaux donc ngai na yaki na tout évangéliste na na kuti oh mais aba combien bien temps mais neni be cri aux otenga maboye mais ba faute d'autographe belé bendeni viens na ngai PV Pichou Vangu PDG à se promettre à Paris caméraman caché ayebi singa lobi petit na Blanchard pointé effacer les tableaux na yepe na beti na zo beta tsisiko na beta kaka mais le lo baza wapi ba yenga na kin logo ya te bazo yenga na kin Blanchard Luzito so to tikié de sentir que vite ces amakasi na monde bakande ko matameto adoucir nos mœurs en tout cas toujours continuer ma mission télévision bon continuer dans la chaîne Kitoko sur YouTube bientôt ba nouvelles ambitions ba nouveaux projets pour biso awa c'est l'excellence dans le travail c'est ce qui fait la différence ma mission télévision je salue Bibi Kapinga la bellissime Nzete à Malili la bellissime de la presse Bibi Kapinga toujours continuer de comment chuter parce que biso émission na biso toujours rater un belleté pas oublier les bonnes choses ne durent jamais toujours rater un belleté en tout cas Blanchard Luzito to banisco ko kita Bando Kita. Yebisa biso lelo ceux qui vont retrouver Blanchard Luzito.
to lelo tout le monde ba plateforme est belé sur internet pour lelo vite c'est comme internet. En tout cas, faut se le dire, faut le ba vérité lelo vite c'est comme internet. Blanchard Luzitu. So ba retrouver yo ba pièce na yo au jouera, ba ambition na yo, ba mangambo zo ça ba projet zo ça so ba retrouver lelo ba retrouver wapi Blanchard Luzitu na plateforme nini. Ouais, c'est bon, Babilingolo, Moutayambo, Master Nangai, Babilingolo, journaliste, ma cassi, blague. En tout cas, vraiment, ceux qui balingi, mon à Blanchard, retrouver encore. Pour battre la Rangai. Oh, attala Rangate. Merci, Marotala. Sur Lingi, Otala Blanchard, Lozitou. Ok, Moussikate. Et c'est Pelissa. Chaîne O, les a YouTube, les a et c'est Pelissa. Sur côté de c'est Pelissa, au lieu qui va filmer, il y a évangéliste. Et c'est PC évangéliste. Sur côté Gaga. Et c'est Pelissa, le gars filme, il y a troupe évangéliste. Bah il binga ibo mwana, tant on a qui filme les bossons na sala qui angwana et c'est la panique na pote même na kin. Filme y a mis balé na sala qui et sala qui si je savais wanande et sera pena na tchaki ma yele na kati o ba se pela qui na joie acteur principal de banetu sur inga na ngai so koti wana o talanga filme angwa liboso zaki ba yibinga ibo mwana. Yami balé ezalaki si je savais donc wana basé la pe film à Sigezo ya na bisio Babilingo le niveau Blanchard Luzitu a joué na tiro jouer ne wana ti bon na film à Sigezo ya Apocalypse 12-12 bana poto partout bon monde ngo kala mingi te e na YouTube là bon monde ngo sepela déjà donc j'ai bien quoi, j'ai vraiment bien. Beaucoup de confiance wana, beaucoup de monde musala qui toko ezali musala ya bien to sali tout évangéliste malo ezali musala ko on a beaucoup tout na koloba nini na yebité Prince Sami na Canada na Montréal na koloba nini Juke Sambu na Montréal na koloba nini di po musala ezaki toko musala ezaki toko babi musala elega maloba na belé koloba mingi et la rapé ma poto ko kanga yo na malobo zo lo Blanchard Luzitu. Ah, vous avez besoin de journaliste de Rolanda yo, poto ba projet na yo, et comme yo poto ke wapi, est-ce que mangamba zo loba, et zo sim Blanchard Luzitu de continuer na yo, en tout cas na pesi na Cape Town. Pichu ilunga na kata Cape Town na Michabo babi solo là-bas solo là yo au mot Fortis na Bilili. Bien to comment chuter Blanchard Luzitu une dernière question parmi ba question de préparer qui retourne yo lelo Blanchard Luzitu aux cinéaste parmi tant d'autres na kata Kinshasa awa intelligence na yo pe sagesse na yo par rapport à propos na onengo lobara en tout cas ngana ndimara yo biso linga musale zande boto sara benele ya Kinshasa RDC lelo Blanchard Luzitu fiston Sai Oyebi à la leader, à la patron na mambo théâtre, mutarobo ya ngazate. Fiston Sai c'est le président na mambo la plateforme ozo régir, ba artiste comédien, ba cinéaste, bino nion sur le lot. Fiston Sai président na bino. Un mot par rapport à président na bino Fiston Sai. Ouais, merci beaucoup. Wavana banda na le chapeau na ngai pour na président Fiston Sai. Oyebi en vie li kamona dans la ngonga nango na te so a tudinga Blanchard ndenge nini ngabite ngonga iza ngonga ya président Sai en tout cas ngala sepelagi nga vona votaki ngala votaki po masolo esenga batu bakota batamayele mutu abwania Fiston Sai ala mutu abwania amuta mayele ana mbongo na ye président faut en là yes en là et pourquoi pas à président to pesi chance wana as la président biso ba artiste comédien ba cinéaste ye aya ko bakisa o ezanga ki ya bakisa pe to tala payer pe to yebike amuta mayele a rosala makama bata mayele donc ngai pona ngai en tout cas vraiment bo pesi chance bo soutenir ye bo voter ata bo voter bo voter li sous pour aza ya biso président na pesi mbote sika zali président Fiston Sai. Merci beaucoup Blanchard Luzitu, Fiston Sai. Toutes nos félicitations de la part. Il y a grande équipe, ma mission télévision. Te féliciter. Moussala Kitoko, Lelo, rien à dire, rien à commenter. Fiston Sai. En tout cas, si je peux me permettre de le dire, number one, il y a cinéaste, il y a théâtre, il y a Kinshasa, Congo, RDC, rien à dire. Blanchard Luzitu, avant de tirer là, tant, on peut savoir que moté, on peut savoir Francine Chizungo, Gelot, Mouteka. Black masalanga na Londres avant que ça va monter na tout nos questions Blanchard Luzitu sap et représentant nini na art est-ce que ça sapeur to là tu nous bien en tant que beau garçon en tant que vrai jeune to on a rappelé mangambo tu rappelé c'était n'engue papa chéra lobara et a outil de travail to là pena hasard ka n'engue ça la tellement da beau sur là tu le simi nango to a rappelé sapeur pour te sentir vraiment que na habité quoi ah Babilingolo babi
artiste arrêta molane lamba. Arrêta molane lamba ba ko saote même ba na porter bazo landa émission yo. Ça nga sa perte. Na tendancier. Naza artiste faux à la propre. Artiste a image. Artiste a mutu oyo a refléter image à malamu. Tomba monium non. Celui-là, c'est un artiste. OK? Donc na sa perte mais na linga rolata mingi. Na tendancier donc Moussa Nabi ce temps lamba donc ça sointé en tout cas vraiment ba osekayo yebi kini ba ko sarangote donc Moussa nga sote ba pièce nga surtout na apparati na beta ka bango makasi na beta ke lamba mais na sa perte mais Moussa Nabi so a oyo itambola na sa itambola lamba donc wana sikoyo na okene mingi na pesa bambote na ngai Blanchard Lozito avant de pesa bambote biso to remo chité en tout cas ma mission télévision tozo continuer au mot Fortis au mot Bilili monsieur Google au mot technologie Bibi Kapinga la bellissima de la presse na wa bino ndeko babili ngolo en tout cas na tikeli Blanchard Lozito apesa baye mbote pour que to boucler la boucle ne to lobara Blanchard Lozito aux en 2 minutes kaka hein 2 minutes kaka opesa baye mbote na 2 minutes wana en tout cas Blanchard Lozito na moni litania ba santo ezali awa pesa baye mbote après to boucler te moni faut vendre ça ba staff quoi bon ba soutenir biso faut vendre ça bango ça la bien na pesi mbote na ngai pa honorable Vital Pito Mavungu hein na kati ya France avant de ça makambo elle chanto forme de promesse maman na ngai moi mwasi yo a changer ba donner moi mwasi na kati ya bonzambe hein moi mwasi yo a ça mambe belle na planète oyo elle chante forme de promesse na kati ya Canada na Montréal et pourquoi pas la pesi mbote na pa ya Ali Mavuka dio na kati ya Montréal l'un des soldats ya tout évangéliste moi mon balu oyo azo pesa honneur ya tout évangéliste na kati ya Canada Ali Mavuka dio papa Ali bambote belé na pesi Racheli Panzou bambote belé na Mali et puis na pesi mbote na ngali sous na président Moïse Panzou Zepekenyo salon la chansonnelle na Katia Canada na pesi bambote belé na pesi mbote na ngapa Dolsa Mubongolo na Katia Canada hein petit na garçon fashion donc ça Mubongolo et puis na pesi mbote na ngapa grâce à Mubongol Agapa au Mubongol hein Richel Ouzitou la taille olympique ya Kofi Santou elle est née pour pleurer et elle a la soif de servir les autres il y a sauter Alain Poté et ne vous jamais Alain Poté na kasi à Londres vient ngai la noblesse dans le sang Alain Poté blaguité na bosanité Mayou Mamena Nancy original na pesi mbote sekozali pasteur Ezekiel la loi de Jésus-Christ église la loi na bosanité pasteur Arnaud Mikusu na bosanité prophète Elie Amano King Sam hein église la loi de Jésus-Christ na monga fola bambote belé Diem Putela na kata Brésil mon ami personnel Diem Putela Deborah Luleba Doutsia et puis na pesi mbote na Kimankulu Goldimanda na São Paulo na kati ya Brésil na pesi mbote pa ya Prince Sami na Canada na bosanité maître Freddy Elonga papa na nga ya pembe masuki ya pembe maître Freddy Elonga merci beaucoup boucle en tout cas Blanchard Lozito so tiki alors le belé tu sais que le moins de 2 personnes à souka avant de boucler moins de 2 personnes à souka Blanchard Lozito merci Babili Ngolo ba mangai Jimmy Bosange porte-monnaie magique à manga vous comprenez faut pas solo là où ma mission TV a solo là PV Van ou vient Christophe Colombe na Kata France des gars hein na bosanité Keke Lopez na France mais nanga loba ke mabele eleki kitoko mais na yebisi yo ke non basa kitoko bazali nanga loba ke mabele za kitoko yo so mona de Keke Lopez hein Keke Lopez na Kata France petit na ngai bien chargé Benjamin Tati Showtime docteur Benjamin Corneille Moussoba papa Corneille Moussoba na Kata Luanda a Vandisa Makambu Corneille Moussoba vient na ngai qui peut petit no Blanchard Lozito et ça a énormément plaisir na pesi mbote pa ya Djuke Sambu na Canada Matiangila Dikando Emile Mpechi patron Emile Mpechi patron Emile Mpechi di ai mona mbongo ya na mbongo belé au saralate salon la chansonnelle na kati ya Canada na Montréal yo ovanda na Montréal yo Djuke Sambu yo Prince Sami yo Doxa fashion garçon fashion na kati ya Canada kata suki na yo na salon la chansonnelle
boucle Blanchard Luzitu en tout cas na senti li tani ya basantu niveau tandi bango mais faut pas solo la pas eza solo là bas solo là yo ma mission télévision kitoko Homo Fortis épée il faut aller Homo Fortis et Likia Homo Fortis et Bilele Homo Fortis et Monsieur Google en tout cas tokomi na suka par rapport à l'émission na biso lolo to yambaki babino ndeko Blanchard Luzitu boyoki nenga lobi nenga sanoli nenga paloli rien en commenter to pesi merci na espace oyo yambaki biso en tout cas espace la Galilée VIP na lemba terminus espace la Galilée en tout cas merci beaucoup na assistance ben accueil na bino en tout cas quoi que to okuta na la prochaine émission bolanda la biso na pesi mbote na ADG Phénicien Kindula na kati ya la Galilée salle VIP merci beaucoup en tout cas to chuter awa to boucler ensuite au dans la prochaine émission Blanchard Luzitu numéro de téléphone numéro de contact sur bangba zoyo barozo numéro ni. OK, merci beaucoup. En tout cas vraiment soki bolingi bozwanga et Blanchard Luzitu numéro de téléphone allez plus 243 90 74 94 201 plus 243 90 74 201. Elle chante aux femmes de promesse maman Banebele na Montréal. Benga mwana na yo na 0 90 74 74 94 201 wapi no so Blanchard Luzitu donc ozwinga mobimba eza na WhatsApp eza na nyonso na kati Prince Sami Christophe Colombe boucle ma mission télévision toujours continuer dans ma mission télévision sur YouTube Bibi Kapinga la Bellissima Homo Fortis et Bilili Homo Technologie Wabino Ndego Babili Ngolo depuis Kinshasa ma mission télévision kitoko boucle. Ma mission TV, le miroir du monde.